Ouais, bonsoir. Bah, fanatique, tu as dit Dingwe. Donc, Dingue Salaka, quoi. Il y a bon mon thème, hein. Champion des champions. Champion des champions. Donc, tu es comme d'autres pareils. Tu es donc, tu fais les thèmes, Namsala Oyo. Donc, Edgar, wow! Moi, na Lyon. En tout cas, merci. Et c'est mingi vraiment. Ndenge ba fongolanga motema babi. So ke na mboka bato babi so mo bazobina na kola gauche pe fo la na rythme na baki na ko lekate na Bruxelles sana leka na bango parce que bato yo bozo mona boye marqué simplicité na bango mais bango bato banda masolo. Binomo boyoki ndenge bango banda masolo ya media mais nzamba zo lokumu die dinga bongwani abongoli motema donc boye yango après boye bango après na mitanzo sabino azana CD ya Ser Alda Maunga do abongoli motema komi koyoka ba musique nzambe zo lokumu ye tozoye mokolo mosusu alors sikoyo lokola ba pesinga autorisation nazo banda émission nanga sikoyo lokola na sengi bango autorisation na banda émission nanga merci. Bonsoir, c'est comme Ndeng Naoto Sabino qui est non, le coup de la autorisation à cause l'émission. Vraiment, nous sommes branchés sur www.visionnews-tv.com, la solution à tout. Et je suis en partenariat avec 3 sites ici à Bruxelles. Nazana Congo Yassika, Nazana Congo Respect, Nazana Dias Congo. Donc vraiment en partenariat Nabandeko et Salinga et Sengo Makasi. Vraiment ceux qui biso, ba Congolais to comme na unité à boyer, je crois que tu as quelque chose à bien. Alors, Nazali na Johnny ya Impi, Ezaki l'homme à la taille de Jésus, Balobi l'homme à la taille de Jésus sous sauté. Yemoko a commis sexy boy. Donc, nous sommes à binomoko ba sexy en odon pour T, y a rien à dire. Alors, Johnny Impi, ouais. Sexy boy. Bonjour. Bonjour, na sepeli na nous na yebisa ba oignon so balinga osala nga émission à Paris. Donc, on a 8 places au salaire d'émission et pas na yo. Donc, ceux qui n'a donc, donc, merci vraiment. Merci, na mute mama lamo ozanango. Sexy boy. Je sais pas comment sexy boy pourquoi. Il est mon à m'expliquer pourquoi comme sexy boy. Sexy boy, pour moi, je suis la sexy, je petit dans la tour, je suis sexy. Je suis sexy, je suis sexy. Donc, mon papa sexy boy. Donc, on a mis tout comme un papa sexy boy, donc on comprendre quand même. Bon, on a évité Johnny Impi na moni clip moko boye. On a évité aux caméraman, aux réalisateur, aux journalistes. Ndeni sous na moni musique qui to ko yo mo dobe tiango. Ta ka se vaincu. Te na embara pe na embara donc na embara ba ebi. Wow. Neti ba musika sika ebi, ba Didier Lacoste ebi. Na masalanga J'aime Rose. Bambote belé ba ebi. Donc na embara pe. Ah ok, donc tout le monde clip moi bien alors. Nalobara Nazara 3 fois l'homme. Ok. Premier l'homme, bon mon journaliste. Deuxième l'homme, bon mon musicien. Et troisième l'homme. Troisième Sigozani. Et on est roya, mon collègue roya bon mon nom. Bon mon troisième l'homme ou alors qui 3 fois l'homme. Alors derrière la caméra, Jacques mon père donc designer pesa biso image, il y a clip, il y a Johnny, il y a Impi, sexy boy, total la image qui te comme casse boy. Donc musique on a évité, il y a mon tabeti to yete, donc là nango vraiment. Merci, nous sommes de retour sur www.visionnews-tv.com en partenariat avec Congo Respect, Dias Congo Yassika. Donc 1.com. Donc tout le monde a vraiment clip à quitter pour musique on a yé mota yembi. Et ça il y a le coutate et ça yé. Donc à bête musique à quitter comme makamoko bien vraiment. Donc les autres tous ont pendant temps et belé parce que vu que makamese belé, nous attendons à viser au fan d'année à concerner peut-être tranquillement pour tout sur la pendant concernant musique concernant makamene. Alors mais na mona ki yo pe sous comment qui makamo ba combattant ndeni makamo comme parce que comment qui trop combattant mais on dirait aux autres blancs société qu'est-ce qui ne va pas. Non nazarara tout bundela ramboka naza bon webi naza ba ki moyo que ceux qui les a été ba pesa ki mbongo lembongo je sais pas makamo na pesa ngambongo na lia mbongo en fait na kenda concertation nationale et c'est ngara que to solo là
moi j'ai netika ba journaliste belé pe omonara ba sala ba blague netika ka yo oyebi makamba moyena lo bébé les ateming ba sala na ba blague ba lia ba mbongo menga na boyaki yango na zonga yango bomoni moyena tia lokolo na kin ezala raté père akufa mère akufa na mona bibembete tozela rati mukolango tozonga tokesa matanga mnene mais yoyebi Congo wana so lobi mabe ya Kabila osuka lokola Frank Dion osuka lokola nani Dio Mindongala donc ce qu'on a jeté kolobate donc ba lobaka ba jepezali donc biso ce que le roi j'ai zaté donc ya moni moi penda on y attaquini et ça l'a raté en tout cas vraiment binomo bozo ka ndeka zolo bakeno ceux qui osana supporter et ça passe na moi mawa vraiment toza na kati ya PCL toujours qui est vraiment na kochiter na biso quoi toto ya Johnny to yebi ke to bombeli parce que allo la biso sur album ne ekozala prochaine émission non remerciement na Jacques Waza derrière la caméra Wabason donc naïf de Johnny Lilo Basuka no ezani Lilo Basuka vraiment na sepeli il faut ça la raboyer tout le monde en a raboyer pour tout celle émission est-ce qu'on a lié au gaz est-ce que yo lié au gaz tout ça na ba di londolé est-ce que ba di au lié au gaz donc on a lié au gaz est-ce que to lobi mabete et ça va il faut tout ça la et ça makamba nduli seto azana kisi akimi muningo te mwana nzambe sexy boy mwana nzambe. Donc c'est ça, merci vraiment à Sepeli, d'être Koutani Bisotou, et ça lit bien. Ok, merci vraiment, merci pour tous ces gens qui sont en train de nous suivre vraiment. Nos remerciements, na bateau union se passe soutenir financièrement, moralement, physiquement. Nzambe aza na bino vraiment donc il y a bino vraiment yeyo toza na kati ya mabele na bango donc merci. Maloba le kelinga kasi technologie yeli biso to mesana ikozwa ba box moko mike mais to mona ka musala na yango te et puis on se moment la qualité ba image eza bien te kasi le lot ozwi penza box o ezali ko sepelisa ba communauté nyo ezali Epi Box TV ceux qui bozwi yango tina kozwa sous ba connexion na ba câble na ba numérique ezate parce que vous avez tout ici vous pouvez vous connecter na internet wifi et puis botala lolenga azali mwa muke okochango na sac à main na yo se connecter na wifi partout azali portable qualité excellence niveau ba image le son rien à redire boya to somba yango biso nyoso to koma ba abonné na kati ya Epi Box TV o azali ko sala ke misu na biso e mona kitoko matoi pe esepela Yango. Na ye siko pa bisinga yike loko moko na so luka na ko trouver pa ina bino bino boyebi importance nango café moko boyeza maxi bio café na ye bite suke za ndenge nini yango na ye kotuna so boko expliquer ngai ezali mama ezali yaya kasi mama eza ndenge nini yo kafango na maisha pa donc soki ozwi te eza par exemple pourquoi na musika en dehors ya biso bata Belgique na Bruxelles c'est simple ote kozangaki internet ekoma partout bamama obetika www.makibiocafe.com donc eza simple mama eza mpona intérêt na yo na ngai mpona mibali na biso nzote mbonga taka ngande naza femme en mission donc eza eloko mpe esalaki option emataka nalingi bino mingi bino mpe toningana kaka mpona oyo sungi bino mpe bosunga baninga nga napesi bino publicité bino mpe botambwisa parce que publicité etambola
ezalaka bouche à l'oreille. Donc ndenge okomona meka ko expliquer moninga kobomba te pozalaka yo moko expliquer moninga so aza na problème na couple expliquer mama te eloko ezobongisa biso na couple yango oyo ameka kobongisa libala na ye wa libala nde eza avenir na biso bamama obi na biso esika yango oyo ozwi yango toteka yango na maison na biso na maisha park na Bruxelles. Donc eza na boulevard le Paul 2 numéro 90 soki tika na ribocourt omona yango. Donc soki mpo olingi ozwango kote mosusu ozwango na site ya www.maxibiocafe.com. Oui, maman, nous sommes là combien on a fait? 30 euros na mort. Puis ça va m'y baler. On met ça ma casse. Mais ça on a qui conseil. Merci maman. Merci maman. Ah docteur na miko. Merci maman. Papa mon la bino hein. Au revoir yaya. Au revoir ma chérie. Bio café. Yango. Oh wana ne avant. Sous réserve. Yango te. Wana mavwanga bivungize pesi bimavwanga. Obusete olala raté. Ndaka na problème te. A connaît pas demande hémorroïde. Et au dimne. Oh ya diabète. Et oh nini oh le colosime ko nini rhumatisme. Et c'est ça. Tout OK. Bio café et au sala chonjo te leng. Tomela ka na bino yango. Force mbetu. Danger. Maxibio, café original, bande ko tomela yango, bona santé na biso. Ezali